Kile futhi muka banana kota ba manasa like ngamba Ephraim committee na kota Egypte. Kile nkine izwaji bambula ti suka Jephthah loka ai grand mercenaire azali pe ko sambela tanga yuko zonga na Israel komi ko sambela ndero na siko nzambe apesi ni force ya makasi lisusu Jephthah ayi ko gane ba continue na bomi sisi bango. Et puis agane bango a récupérer ba bele wana siko na nzela tanga za ko zonga alobi boye. Tanga wana za ko zonga. Elo na ko pesa cadeau. Mutu nyonso ko ya ko liamba na porte. Na ndaku na ngai. Na ko pesa e sacrifice na yo nzambe. So kaza célibataire akosalela susu akobala lisusu na vina ya akozala kaka nani célibataire qui est ve ndaye oyebete ndaye ne jure point pardon ngo baje ko nzamba tulen donc nzamba lingi biloko wana nzamba lingi ngote Jephthah jure ya lokola nzamba biki singaye mutu nyonso ko yako yambanga na porte na kopesa ye po sala nini a servir nzambe na vina comme célibataire. Yeko leka na mwana moka ya mwasi. Mwana mbali pe rien. Mwana msupe libota te. Jephthah zonga na nkembo nyonso na vile za ko betele maboko. Bayambie bien. Kokota za kota na porte ndako ni. Mwana ya mwasi ya vierge. Unique mwana mwasi za. Kinzi bana manina. Mwana comprendre que te mais papa fala za nese. Comprendre ndenge papa ngo na ke ko yamba ipo yeso kuti ya mwana te banyo ba monike mukonzo ya azudi boma pour 4 jours kadiango kanwanga ko dila yo yebisanga siko mwana yako bona papa lia papa nini yebisanga la kosala nyonso oyo ko linga pona zongiso na nini na kimia na esengo papa bi mwana nga jamais ko tika ko zongisa na esengo ngana za nango eko tika la jamais kozonga lisusu nazwige kasi na perdre yo mwana bi okane kero babi na lapa kindaye ke ono sa yako yamba na porte na ko sacrifice na nzambe ero no yuko sacrifice nzambe ko kufa te mwana ka sai pete ba ukata ye ne place na papa ni a confesser bike oko bala lisusu Marie de nous, n'est-ce pas? Ndenge bazo benga kama mama lukuta nyeso na bazo fondanga kuna. Babi kuna kuela jao mziungo ya kionso no pase ngai papa na lapa kindaye na jiraki devant Dieu que soko long sem bitumba wonta na kozonga mutu soko yambanga na ko sacrifier. Lo mwana yo mtali soko yambanga na porte. Ne mwana pe aleli ta yo ni papa mwana mwana sute obyo. Kachi wana vina yoko. Kwena nsala mwana de akako. Kwena mwana pe ko. Ça va faire nyonso ya Israël bake na zamba kolela virginité na oyo kotikala jamais kolonga na vie pour 4 jours bakena na zamba balelaki et puis azongi et puis papa ne alati lamba permanent mari de nuyo besa obya ya ngole babina ke mwana oya mwasi akotikala kobala lisusu te ne mama alina banza osio yoka jana vino tina date leo baka la fille de fête à la fille de Jephthah. Bana Israël depuis ta kalatina moya lelo une fois par an balongolaka 4 jours pour na na zamba na kosala fête ya nini ya virginité la virginité la fille de Jephthah likamona yebiso kanga yango tanto ko progresser ko mona place ni fête ya ba fille ya Israël ya Jephthah saga eko kota lesu na likambo yo kaka ya fille de Jephthah
saka n'est-ce pas bande ko na toke le ko reportant to ko zonga ndeto za ko continuer mate ya na biso oyo concernant nini saga na Israel. Yo mama Agnès ko zali kambolingo comparer basaga oyo bana Israel kati na ndako ya Jefta to na ndako ya Gedeon parce que awa to sili ko clôturer deuxième section na biso ya nani ya saga na Israël, n'est-ce pas? Et puis, les taureaux continuent parce que bah makambo ezali ebele concernant saga na Israël. Pour saga na Israël, résultat pesa ko lobela mate makambo nini si ulinto te ya vie, sino ke nyo sezaga na kati na mukanda oya juge. Mukanda juge na chapitre 21 kaka. Kasi, tuko tanya ona malema yo comprendre que vie ya yo mundimi. Vie pesa ko leka na village na kibokolo. Eza na kati ya mukanda ya juge. Yo pe mtu linga koseka kuna to invite ko ne koyekola koseka bien yo moko wapi na Bible. Oh Bible pesa mafatigo tanga. Siki songi za kosalaka ki laka na balabala. Soko yoko tanga mukana ya juge. Balaka boni ko ne kokuta na weza. Ebele n'est-ce pas? Bien. Mama ane toke ne kozo répondre na biso tango to kozonga ndeto ko kena deuxième partie mususu ya nini? Ya saga na Israel. Saga na Israel, to les ordres kati na Israel. Alléluia. Amen. Pesa biso distraction nous en avons les na papa. Mai bo mabina ya Yesu. Merci Jésus. Nzambe apambola bino. Alléluia. Amen. La pomite de londe tozali awo konsiye ko lubama kameta nini saga en Israël. Saga na Israël. Saga ili ngo ba désordre kat na Israël. Na bandeko basili ko landa biso déjà ça va baza na train na biso. Mais ba baza ko landa ka séminaire oya saga na Israël te. Ba yebte que signifie saga mais saga signifie désordre kat na Israël. To bitumba sansa kasa. To bandaki na basali ya Nzambe ya makasi. Ba Moïse ba Josué. Ba Déborah ba Ehud. Ba Gédéon. Et puis tu vois comment après Gédéon ba dirige qui Israël comme ba juge ba comme na ngoka ya kimpeve ya mkeme kigana. Et puis ça va continuer kokita. Tina Jefta ko tu mwana zumba. Alaki ni mwana ya bikobo. Mais Nzamba zalaki na ye alaki na ba pona ye ayi ko sala Nzambe ni ko bete mwana même si oza mwana ya 5e, 20e, 50e bureau. Aussi longtemps que vous avez Nzambe kokota na babiloko ba héritage na makambo ya buzoba ya onga na zanga mwana makango onga na zanga mwana papa na kutu zane ayaka kotala biso une fois par semaine puis zonga na ndako werefa vandaka te ko se déranger te soye komi na makambo itali Nzambe respecta ka muto yo a respecta ka ye deto yeko mwana te Israël komi ka kofio ngana te mulongosi bat baza ko samla baza suko mwana te mama ni kuta bwa kina wa ba Levitico ba pasteur kutu ba vila baba no na Israel bagena ulugala na mona ndengi na bango ule basala musana wa kote ya ka Israel mteza ko luka banan basambla keso ga uluka banan basambla ka fale pa ezala tamu konza masambla kana yete me ba passer na cité basala ka nini ba misana wa je ce qui est à dire César ce qui est à César ko diriger mboka za administration ya mais qui me fait za bebe loko mususu mboka boyo ko na président sambela ka te me yo kokota na game na jeune yo wana te yo sambela na yo nzila zulu yeah mosi tukotila moko yeah aho tomoni te Israel sili saga si ekota na na ndia ka utasambela nkhato déplace ya komona ete Israel esala ki bambula ebele batu bena basambela ka mona kana monso te Israel kutupe mwanga na ngo basoto iba Israel to ba etaba biteni ndenge makabula ibango epa ya Josué mama ani na banza aussi oyoka ete Samson zalaki pe juge Samson zalaki pe kosambela n'est-ce pas yeah avant yo la recherche na yo tika na epsona na pesa na biographie ya Samson